Les musiciens nini oyo simbi oyo travailler na bango ba moni pe ba résultat malam. Vous avez besoin stade de tonda. Est-ce que par rapport à il y a masolo na ya fali concert muneneza makila ba te kotangate? Bon, fali ndenga za bongo déjà makamona e concert na e na talaki yango na monde ancestral. Concert ya fali kozala. Donc bobanga eloko moko te bino moko bokomona par ça côté déjà na spiritualité. Tali de martyr moko mona ko tonda plein ba mususu ba kozala ti libanda. Donc za bongo. Donc ko toni sa stade kuto nani o wera atoni sakite na jibe donc yeko plusieurs ya bateau bino moko bokomona parce na talaki yango déjà na spiritualité. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Nous sommes là pour communiquer, informer. Un grand merci à tous les fidèles abonnés de potonapoto.com. Je suis là, Peggy Titan, le Parallèle France 24. Je vous dis merci. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à celui qu'on appelle Joe Ballard depuis Paris. Un grand merci aussi à Asia Panda, Maman Chilo depuis Paris. Un grand merci à Alfred Boimbo qui mentionne en ce moment. Un grand merci à Batoutou et pourquoi pas Énergie Manzaka. Papa na Regina et pourquoi pas na Johnny Barrage. Un grand merci aussi na Priska Lufia. Moi aussi à Pembe, un grand merci à toi. Bah tout balinga rapegi titan na bisa ki bino ke ngam na banda idéologie oyo parce que na lobaki yango bande ko na biso ba maître spirituel lelo bazo jouer rôle parce que il y a des églises ici en République démocratique du Congo. Quant à moi, je suis un chrétien, je crois en Jésus. Mais lelo toza ba africain boye ba yango que lelo masolo etambolara na bakoko na biso. Bakoko na biso et surtout masolo banayi koleka na ville province à Kinshasa kala lelo eza subongote. Lelo mokili ebebi tozo mona batu lelo bazai kokufa na ba mauvais sort et surtout bato belé lelo tokomi koyeba que mokili na biso ezali mokili ya tata nzambe mais bakoko na biso bajouaki un grand rôle. Alobaki que ngai Peggy Titan na kotika la simate parce que na lobaki yango makambo zo le canaville province à Kinshasa esengi que bino bato bozola na biso na Allemagne, na Belgique, ezala na États-Unis d'Amérique place Mustafa Kobangi azalaka, ezala na Asie, ezala na Australie. Bobi ke ngam naza na yana idéologie ba maître spirituel malgré que na boyaki ba escroc bato ebele au sa na émission a luki à servir bandeko mais à servir bangote retour ezaki pa nga yango na koma kozwa ba expérimenter bato bazo kuta village o batikali na yango vraiment ya famille o basalisaka bato o bazo salango ndenge ya solo. Je dis un grand merci na bino lelo, je suis là na zone lisu na Congo central parce que na lobaki que il faut vraiment na bimisa bino bato bazo sala musala et à solo et surtout makambo etali spiritualité. Je suis là avec le maître spirituel maître Congo o auti na village Kinzaou na Congo central o lelo na lobi que na tuna emituna parce que na si autant aujourd'hui futur a kofungola biso bokomona vraiment elembo ya makambo etali ancestral elembo etali ya d'origine africaine et surtout toza awa en République démocratique du Congo bisika oyo to komona vraiment makambu ezali kolekana ebele. Déjà na si bakofungola biso par rapport ya tradition ancestrale o to kosola lelo par rapport ya guérison to kosola lelo par rapport ya masolo o etali chance libala succès protection et surtout maître Nabiso, maître Congo. Est-ce que Marambouane existe à to ezalaka mise en scène yene muto kosola Nabiso lelo. Déjà je suis avec lui sur notre beau plateau. Vraiment je dis un grand merci na Énergie Manzaka papa na Regina. Babi biko na obenga 12 pour mon moto abeta guitare koleka luambo makia di ngam na lobi yango. Donc bon j'ai un regard. Déjà je suis dans notre beau plateau parce que à esa concentration pour comprendre que Peggy Titan biso tozarana to linga to kundo la vraiment information na source à qui je vais dire mbote maître Congo. Oui, mbote monsieur le journaliste. Mais bakobanga yo maître Congo banana ko se présenter avant d'abord na tout na pe mituna to moni mouvement na elambo lati vraiment représenter déjà ils ont l'accès à mouvement ndenge na notion spiritualité d'abord pesa comme no malgré ngape na pesio o lo bape bisiko uti. Oui, mbote monsieur le journaliste pe mbote na batu nyonso bazolanda ngai kombo mfumu Congo na uti na village ya Kinzaou na ye awa na capitale ya Kinshasa bato pe ba bengisa nga ba homme politique pe ba musicien o pe ba yebani yango na yaki ko résoudre ba situation na bango ya spiritualité donc yango ememi ngai kati na capitale ya Kinshasa awa. Oui, eza bon pe ko talisa mai o ezali
spiritualité, conformément à spiritualité, parce que ba maître ebele bazobima bazali ba maître spirituel, bazotamba na kombo ya ba maître spirituel, mais baza ba maître spiritualité. Bato abonde bazobe sa spiritualité, yango bato abonde tozoboya, doeza bongo. Autant qui comme ba homme politique, autant qui comme ba musicien, déjà dans ba homme politique oyo déjà au travail na bango, o lelo vuma ba santaranguya, to marambo yo pesa parce que lelo tozomona, o bino bozo sala. Eza magie tout ça manger tout ça qu'on expliquer surtout côté à homme politique na ba musicien ba nani déjà et sur travailler ba ngoto kena ba musicien nini oyo simbi oyo travailler na bango ba moni pe ba résultat malam. Bon, premièrement na sala la magie te na sala la connaissance o etangami tradition coutume o ndenge ko kwa tikela ngai donc tout ça différent na ba magicien bazaka uniquement pour na ba démonstration bango ba bengi bango ba magicien bango surtout bango ndi bazo bebisa spiritualité aroyo betolo démonstration bo asala ne makambo spiritualité te bato bongo ndi tozo boya na spiritualité donc nga premièrement nazali basé na connaissance o ezali tradition ancestrale de za bongo mais tout ne mi balende ngo poser par rapport ba homme politique o nga simba ka donc kolobi ko yeli bango oui n'est pas na mission mission o ba bengi o yeli bango na yeli mission parce que pona ko saila bango ba makambo o ba bengeli ngai donc yango na yeli mais ko tanga nde kombe ko tala mingi bien te parce que makambo spiritualité batanga kombo te premièrement règle ya spiritualité ndenge ko kwatalisa ngai na ndenge ancestral secret ezali mutu ya mingi donc eza bongo donc jamais na ko tanga lokomo baze bele pe ba artiste et musicien de base belé donc les amours impossible autant moi combo wana yo yeka na tango fallait nga bandu abeta martyr oyeli falite oh Tony parce que tozo mona bino bokoti pe mo ebele on dirait vous avez besoin stade de tonda est-ce que par rapport à pe ya masolo na ya fali concert muneneza makila bato kotanga te bon fali ndenga za bongo déjà makamona e concert na e na tala kyango na monde ancestral concert ko lekande ni lobana bon parce que un bon maître spirituel il faut le kana voyage au bengami ancestral de za bongo un bon maître spirituel et puis par rapport à voyage on a kenda ki na tala ki déjà par rapport ke ndenge concert ya fali kozala donc ibobanga eloko moko te bino moko mona par ça côté déjà na spiritualité donc ko toni sa stade kutu nani o wera atoni sa kite na jibe donc yeko plusieurs ya bato bino moko mona parce na tala ki mo déjà na spiritualité maître comme oui mambozo lo ba est conscient oui naza mambozo tumba mboka o yango yo lobi ke fali pupa concert ne kozala plein pour les concert ya wenge d'ensemble oui parce que na tala ki déjà na monde ancestral parce que so na lobi le kuta des fois ba ancêtre bazali boso na biso ba ko frapper ngai donc jamais dans le kuta liboso na bango de na tala so bongo so ezali vérité donc eza bongo stade de martyr mo ko mona ko tonda plein ba mususu ba kozati libanda donc eza bongo to le bela ilambo lati na eloko che toyebi ke eza mbembe oyo lati yango na nzoto ezo représenter ni avant to kota la mituno to wana ngona yo bon o ezali ba matériel spirituel ndenge koko atikela ngai parce que koko mdatikela ngai yango donc ezali ba biloko moko bo ezalaka joueur mingi puissance ebele na makambo spiritualité pe surtout ndenge tozolobela ngo bo parce que bazana biso awa donc eza bon déjà biloko moko ezo représenter biloko ezali ya spiritualité donc ozo sala émission spiritualité koko atalisa ngai to pozoloba makambo spiritualité faut ko tia eloko moko na nzoto ezo symboliser que makambo spiritualité ozolobela donc eza bongo tolobela phénomène ezo sama na Kinshasa tozomona basi bazo tricher mibali bazo tricher l'autre tozomona mwasi soko azo sala rapport sexuel na mobali mususu bien mobali azo sala rapport sexuel na mwasi mususu omona bakangami ti bato bakoya balobi bisi biso que spiritualité est-ce que vous pouvez expliquer biso vraiment exact babi que mobali pas comme ça la prière mwasi soko a tricher que a okinalali na mobali bakangami est-ce que c'est vrai oui on est par rapport que ce mobali azo tricher parce que malédiction ils aura fait cause exemple mobile mo azo tricher yo ozana posa ke bisika oya ko kende akanga na mobile wana to salaka yango to pe ozali na posa ba mbeba ozali na ba difficulté makambo etanga ya bolingo oza mwasi ozora mibali ya malunga te contacter maître Congo ozwa solution ya ba problème na ona plus 243 85 036 78 60 pe ba mibali nyonso oyo balingaka basi me basi baboyaka bango contacter nga solution to pe ba o nyonso balota makambo ya butu ba mari de nuit femme de nuit pe o natangi te bo contacter nga parce ko kwatikela nga puissance o ezali ancestral to pa tikanga ba matériel o bozomo ezali boso wana pe o ezali mutu na nga do ratal sang ki babiloko o natikeli yo ezali puissant makasi par rapport ya mutu nyonso o kozana difficulté songolo pakala nde bozo contraindre nzambe maître parce que babilo musu to bi que ça naturel moi si peut-être azo mobile ya bien te mobile azo moi si ya bien te
makambo ezo simba te ba biloko mosusu to mona ka bandeko mingi bakenda yango na losambo yo oye awa na plateau na biso zo yebisa biso que yo salisaka yango okoki ko décrire biso. Bon, par rapport à ça, ça parce que oh non, premièrement, beaucoup ils ont quitté. Parce que belé, bah comment on a que coutume africain ils ont bondoki, mais ça bondoki té. Un zamba sali bah docteur physique, et puis pourquoi sali bah docteur spirituel. Donc ils ont bon. Donc nzambe mo rappelle ça biso puissance ya ko sala mai oh ils allaient ko celle ba tu ba makambo ba oh bazala ba problème etangami ya spiritualité. Donc ils ont bon. Mais nzambe a sali mutu jamais ko tina mutu a souffrir. Donc ils ont na ba démon familial oh ba sala ka bon. Au lobby, c'est très important, aux guérisseurs, il y a une maladie spirituelle. Lelo yebi na ba famille belé, masolane zali et belé. Tout le monde a libota moko, bazana maladie moko ba kufela yango. Yebi sabiso, eza maladie spirituelle. Est-ce que ça la ndenge nini pour na maladie wana etika libota? Anomona na kata libota même sous basi ba kufa aka na cancer même soit libéré. Bon. Tous on a yango lelo na République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez expliquer biso pourquoi ba cause wana eyeka mingi na ba mabota mingi na biso pa ba africain? Bon ba cause wana eyaka par rapport que famille nyonso ezana ba lien familial parce que ba lien mususu ya famille ezala ke bobotami libota moko bobala raté eza ba lien familial. Obotami ke mwana kufaka kaka donc obotaka to komona ke oboti boye mwana kokosa inanete akufi donc ezaka ba lien familial komona pe obotami boye ba chance eza freiné donc ezaka ba lien familial ba lien wana bakataka ngona ndenge ya premièrement vérification spirituelle pour koyeba ke mbeba ezouta wapi et après avoir koyeba mbeba wana ezouta wapi pe toyeba kanini to kosala po na kokata ba lien wana donc ezaka ba lien familial. Oui to bela mama ba centre to monaka ba tusu ba pesa ba message que makambo ba on a bino basalaka yango zozongela bino bino batozana bino ba innocent. Est-ce que ndenge lobby sur le plan ancestral parce que yoza ozobeta pe lisolo ya ba centre awa est-ce que c'est vrai na marambwana? Oui marambo na zolo ke makambo bakoko basalaka zozongela même sous génération oui parce que marambo spiritualité ndenge par rapport que soki ya koko na bino moko ya famille malédiction elandaka na 4e génération so yango nde tokataka na ba problème ya ba difficulté yango monaka ba problème ya bato na songolo paka donc ezaka mimi basi na ba lien familial de ba lien wana yango nde tokataka ba mari de nuit de kosutoaka ki ozo exemple aux amours si ozo passer rapport sexuel na mobali les arbalien familial soit ya koko moko boy akufa donc esprit na ye wana elandaka kaka yo les abongo omona pe tuna lisolo na ngana bosana to mona bande ko na biso mo ya province mona kotanga kombo te omona mwasi mukolo ti lelo asubaka kaka ba problème wana pe faut me ko lobela ngo pe mettre c'est très important. Oui babilo réunion soit les spiritualité ndenge ya sorcellerie donc ezali ba esprit mo ba bengaka mignon baza ba esprit oyo ba ya kaka pona malheur na chaque famille donc yango monaka eyaka pe mingi na bakaya bongo pe donc eza ba lien mo pour exemple obota te omona ozo suba kaka na âge ya kimukolo donc eza déjà bazo kaso déjà libala parce que mobali moko te akondima ke mwasi na ya ba ko suba na mbete donc eza ba lien mo familial to on a une spiritualité. Les abonnements. Tout le lisolo est très important. Lisolo il y a porte-monnaie magique parce que ba maître spirituel est belé ba ming tout le monde a bandé belé ba zo perdre peu ba vie na bango à cause de porte-monnaie magique. Est-ce qu'il y a bino pe na bokoko? Est-ce que porte-monnaie magique existe? Bon, biso na bokoko porte-monnaie magique existe raté. Parce que porte-monnaie magique ba on soit ba porte-monnaie magique baza ba escroc. Parce que belé ya bato na zwe ba appel na bango bazolo ba pona ba porte-monnaie magique na salisa musala boy pa muto moko boy porte-monnaie magique bazo ba résultat te. Deux abon biso siko na ndenge ancestral to benga ngo kinzu kelulendo kia fioti. Kinzu nini? Kinzu kelulendo kia fioti. Tu pas ko multiplier mbongo na terme wana zolo. Pas qu'on multiplier par rapport à quoi? C'est par rapport à mbongo na kinzu kelulendo na kasona siko za ndenge na biso ba africain. Na ba mindele siko yango siko ba yeli biso nini porte-monnaie magique. Wana za lwa magie. Wana siko za na ba inconvénient. Mais na ndenge ya kinzu kelulendo na biso siko wana za na ba inconvénient te. Il suffit ka retour exact. Te et condition pe condition exact premièrement ils a secret ils a bon c'est tout secret car parce que biso na premièrement ancestral lo aussi mi secret exact bat bazolanda batu mingi bazozana ba problème magaza kina Kinshasa kina poto problème ezolanda ekaka mambo ya famille message nous ko pesa parce que tango lobi des choses aux guérisseurs il y a maladie spirituelle nyos to yebi ke biso ba africain ato voyage to ke wapi problème familial mambo sika la kaka message nous ko pesa na ba ndeko bazo
bazolanda yo est-ce que bakoko peso pe confiance parce que ba escroc ebele basali bango mabe est-ce que pas ya maître Congo est-ce que vous pouvez assurer bangoni bon na batu nyonso bazolanda ngai bo contacter ngai bo tala décider parce que ngai na premièrement na lingana no mbongo na te liboso mais premièrement au moins na musala oyo ko salisa omoni réalisation ya musala yo nde mutu okanisa ngai oyo za nango posa parce que koko atikela ngai ba puissance oyo ezali ancestral atalisanga ke façon me bikila ngi mambu ya ngelenda kusadisa batu pe ya tete kuvona lokoso ya mbongo ve de ngo la sa ena tikelo puissance oyo moza lokoso ya mbongo ezate sunga batu ba o bazangi de reza bongo sorcellerie inconscient kindo kimoko boy mutaye bitesse que existe. Oui, sorcellerie et conseil existent. Ils allaient par esprit par l'arnium. Ils avaient esprit par rapport à nini ya balien pe familial likaka. Au mona boy ozolota ozopumwa mais na moyi bobazo tuna o yango ozo yeba lisusu te. Donc ils avaient ndoki moko conseil balien wana pe za balien familial to kata on ndenge ya spiritualité. Donc ils bongo. Protection poison. Bon, protection premièrement, ils allaient des bases. Parce que musa nyonso to salara na mokina biso awa ya ki batu ya kinzoto ya mai na makila ezanga problème te parce que ba mususu ba lingio te protection wana ezanga tino sona to salara ngo poison ezara na deux sortes poison ya physique ezali poison pe ya ki sorcellerie ya spiritualité pe ezali donc nyo sona to salara ngo pe ba maladie o ya sida ya kindoki pe to salara donc nyo so etanga maladie ya spiritualité to traitara to pe batu oyo bazali na ba problème ya musolo ba chance partout ba protection ba succès bo contracter ba rezoa ba solution oui tout dans la chance pas to kota démonstration na surgerie future phase de la biso parce que tu on a quatre temple déjà ndenge nini et cela chance bi que chance ming to bi que chance est ta pas nza donc papa mba chance est loko pam le li la chance est-ce que vous ko so ça biso vraiment nini mutako ko so chance pas na bino ndenge bon chance mutu na sabota maranango so ebunga par rapport ya nini par rapport ya masumu to lo ba bon makambo batuko kanga mutu oui ya mususu ebunga par rapport ya evangeli ya mutu ya mususu ebunga par rapport ya lien familial parce que na monde ya sorcellerie balinga mutu a progresser te nzamba akosa neyo ozozwa no ba chance mais ndenge siko ya famille siko za makasi te na prière yango monaka ki ba mususu bazo sala commerce mais azomona mbongo na eta zo sala commerce donc ezalaka ba esprit moko ya freinage donc eza bongo yango ndisiko to sala chance partout ba makambo na yo efongama oza na difficulté songolo pakala donc eza bongo eza ba musicien o lelo yo simba abeti pe loko na mboka o esimbi oui baza ebele to tanga so kombote ouais que ayev ma boy pas mettre Congo abi mettre Congo dans mystique que tout le monde dit que non et régner parce que toi on a mutu moko na Congo central maître zombie na été soko zoé ka na ni DJ zombie parce que tout le monde a bandé ko ba uta Congo central biloko na bango ko na Kinshasa est-ce que yo peut déjà so 6000 de musiciens moko qui mal le love ma boy rendez-vous na baf bat bazo ka partout bon ya kotanga boy peut-être na ko bossa tenga na boy otanga na Congo peut-être koto yo uti oui kotanga par rapport à nombre de fois bato na peut-être rosa la peut-être na ko bossa na parce que na za mutu de baza ebele baza vraiment ebele lelo ko obi ki sa papa nso edingo oza na maladie oza ki kacher lelo azo bela na sir batu lelo apoto ba déranger parce que aza pe moto a servir mboka magé makamuna ye na servir mboka papa na biso na sir akolanda image oyo message noko pesa ya za souffrant na minutes oyo parce que biso doye ba ke moto aza moto ya makambo ebele amta mambo ebele to mona on dirait akufa raté lelo papa na biso azokufa message parce que na otikelo ma plateau au sein de la démonstration parce que biso ça la démonstration te yo ça rani to ça parce que démonstration za na musala te te démonstration za musala te mais to yo expliquer biso nini to prouver ne mayonnaise auto zolo la source za lukuta to ezali ya solo par rapport ya ancêtre ndenge bazo ka biso mais za démonstration te OK on repose un message na batu nyonso bazolanda ngai on a edingwe ouais par rapport ya question posée oui edingwe makambo no wana eza makambo na yemo par rapport ba branche mabe ya kota de wana eza etumbu na yemo ka ebikini ekosila de wana eza makambo na yemo ba branche oya kota mabe wana de wana mutezo sala ebongo OK ouais na otiko so wana bakoko na sur numéro de téléphone ya maître Congo plus 243 na sur vous appelez affiché wana plus 243 85 036 78 60 ozana ba problème familial ozana makambo etunisaka mago ozana poto lelo mona ondiro olotaka tata mwasi moko boy na Kinshasa olotaka bato na Kinshasa
Pour nanga, nazo pesa confiance te mais nazo pesa, nazo tirer attention na bino surtout parce que ba makambo yo tozo sola nga lobaki yango. Mutu nyonso za musala na ya salaka. Vraiment za na batu nyonso te baza mutu nyonso ta benga mi za l'escroc. Vraiment mettre Congo makambo à lobby, je pense que bino mo bozo sentir zo loba mingi te. Ba ba ya na plateau bazo lobaka trop, ya lobby que auti nango eza ya bokoko eza ya famille. Eza ya famille na bango batikeli yango. Bino za kodia te. Non, biso eza code te mais ba nini connaissance pe ya code eza na kati na ba oba koluka ngo. OK. Ouais. Donc je pense que bato nyonso boza partout dans le monde. Bato tiki la mettre parce qu'il y a lobby que y a aussi la démonstration te. Il y a d'autres là qui sabino que ndenge ni na solara na bakoko. Vraiment bato boza en Allemagne, boza en Londres, boza en Angola. Parce que bobenga mingi pegi titan to ebi que malgré ton dimela nzambe mais ma famille ma bota auto outeli ya africain parce que mettre le bien toza ba africain biso magie na ya bokoko eza eloko moko te. Je pense que ma batu o ma bozana besoin de rejoindre maître numéro na yango wana eza affiché bobenga epe bo solani na privé parce que ba problème na bino nga na ebi yango ti même nga moto na fa na maître nga peut-être na un problème dans spirituel et c'est peut-être même sous na solana maître Congo. Vraiment je vous dis que non vous tirez attention na bino. Je laisse mettre Congo vraiment sur la Nabakoko. On se plaint, na plein de plateaux. Vraiment, et vous allez bien, Nabino Batubolandi, parce que awa, tolingara mingi, tous à la témoin oculaire, la marambo ezokolekana. Et surtout, na marambo etalani ancestral, puis makambo etalani bokoko. Na vous que la moi maître. Théo vana nous problème. Merci Nengo Lobina fan. OK, c'est bon. Liboso na biso na bozomona wana ezali o babenge na kombo ya Kodia. Yango bozomona liboso. Oh latina mutu. Oui, Kodia za na ba forme belé, Kodia koza na forme mbeme, koza na forme ya sapato koko muna bino atikela bino koza na forme ya elamba, koza na forme ya nzungu. Leza bon. Ilimo bozomona Kodia. Ba lelo ba mo ndimila nzambe, est-ce que na banda ko ezala lisusu? Pardon? Na banda ko ezala lisusu ba biloko ba Kodia et tout ba bomba ngo nga. Ezalaga. Ah OK. Wana ezalaga. Ezalaga na chaque famille. OK. Ouais. O ezama ibino mo bozomona. Na mele yango. Zo consulter ba ancêtre parce que dans le monde invisible toza na 4 planètes. Toza na ba bisimbi. Kiamaza. Merci moi na kati yote merci moi. Aya na ipanuté. Merci monté. Tantôt aya me na roloba te ezami propre te. Merci beaucoup mais toza na distraction makasi. OK. Ba kaka ben luze maman sono bukia mambo kaka. Kaka nimba kala nzondo kaka simbi kia minti kaka nima kala nzondo bino répondre beto bino prouver beto mambo ya beto kuna kutuba suku ya kele ya crédit kaka. Oui muna ko consulter beno ba kaka beno répondre beto na mambo nyonso ya beto kuna kutubila beno suku ya kele ya vunu to ya kele ya crédit kaka. Oui, kaka beno consulter beto na mambo beto kuna kutuba suku ya kele ya crédit ka to ya kele vunu kaka. Appelez au numéro 243 plus 243 85 036 78 60 pour rejoindre Maître Congo. Oui, bayi kala kumi kaka ben lozei maman sono bukia mambo kaka. Oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka. Oui kaka, oui kaka, oui kaka. Oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka. Oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka. Oui kaka, oui kaka, oui kaka, oui kaka. Po eza démonstration te mais tozolakisa ndenge code e fonctionnaka bino mo bozolanda biso na media. Na kati lo on est na kati. Le cameraman filmer bien na kati. Zo filmer. O ezali shimbo ki bino mo bozomona. Bakaka ben luze maman sono bukia mambo kaka wiza lutala jambo wiza lutala jambo wiza lutala jambo kaka ben luze maman sono bukia mambo kaka.
Wiza lutala jambo 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 wiza bakaka nimba kala njondo 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 koja répondre na bachatu na betu bikitikana yao répondre na bachatu na betu bikitikana yao répondre na bachatu na betu bikitikana yao kaka nimba kala njondo kaka bisimbi kia miti répondre kaka nimba kala njondo kaka nimba kala njondo kaka nimba kala njondo kaka nimba kala njondo bino moko bozomona ben voilà bozomona oui ben kaka voilà, nimba kala njondo $100 kaka nimba kala njondo ba o nyonso bazolanda nga balukaka kodia bo contacter ngai na kopesa bino solution na ba problème na bino o balukaka kodia to pe ba o balukaka kinju kya lolendo bino mo moni ndenge fonctionnaka monsieur journaliste ala soki ezali papier soki ezali simba te eza ma $100 oui bino moko bomoni ba o nyonso bazolanda na plateau ba o nyonso bazolanda na plateau ba o nyonso balukaka kodia bino moko bomoni kodia ndenge fonctionnaka to pe ba o nyonso bazana ba problème na mabala to pe ba o bazana ba problème ya ba o pe bazana ba difficulté misala bobenga nga bokozwa solution na ba problème na bino de ba problème ezebele mususu pe to tangi te mais bobenga nga to koyeba ko discuter to pe na koyeba ko talisa bino nini to consulter ancêtre nini pour asala bino musala na ba problème o bino bokozala nango merci mais au lobby trop pour na mambo au lobby surtout nyonso oyo lobby soko moni oyo zangi oko eko ebisa bato baolanda biso parce que bata poto mingi balingaka mingi bato bataka clair iloko ni ozangi parce que tokomi na suka tomoni oyo lobby ça vraiment très important pour lobby mingi te au lobby vraiment makambo za très essentiel eloko tolukaka c'est ça bon message noko ekopesa oui message na et surtout pe bato baozela le 29 na stade de Martyr oui pour to succès message liboso na kopesa bino moko bokomona makambo ya stade de Martyr ndenge kozala par rapport ya prophétie déjà na mepesa déjà na média bino moko bokomona ndenge kozala plein topé mibale ezali ndenge na uti kotalisa mambo ya spiritualité o azali na débat topé azali na nini discussion esengeli ya sola na ngai bo contacter na pesi 43 85 036 78 60 réunion sur robinga ngozwanga surtout na WhatsApp ezalaka disponible donc eza bongo topé ba makambo susu pe to tangi te à partir ya localisation spirituelle to consulter ba ancêtre makambo no soani kozala résolu mususu pe to tangi te c'est bon. Merci beaucoup Maître Congo, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Nous étions là avec Maître Congo qui vient vraiment de Congo central, aussi précisément dans la ville à Kinzaou et dans le village à Kinzaou. Vraiment biso tozala kaka mingi pour nous informer pe ko communiquer bino parce que tolingaka mingi pe bandeko yo o bazo sala ngola lokuta vraiment mingi bondi na Nzambe mais ba oyo mo bazo sala ngo surtout ndeko na biso makambo ya biso que non alobi ke ye aza magicien te aza maître spirituel. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com